kuna na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Mingi folinga la journal a peuple pour la peuple mbote na bino nyonso to fongoli yango na esengo pona kota semino nenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dirigé ki mokolo ya jeudi 25 juin 2026 et l'ongona task force nationale chargée ya lutte contre virus Ebola bon na ba détail l'ongona héritier mapinde liboso ya situation sanitaire liée na résurgence ya maladie na virus Ebola pona ba nouvelle mesure oyo esengeli ezala renforcer yango ezalaki annoncé na réunion où salemaki jeudi 25 juin 2026 entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ongona task force nationale chargée à lutte contre le virus na suka ya séance de travail ba directive ya ndenge na ndenge ezalaki arrêté lokola renforcement sécuritaire et sanitaire, déploiement renforcé ya police nationale congolaise pe ba agent ya santé pour na réguler ba déplacement pe intensifier ba contrôle température, hygiène, lavage de mains autour ya ba foyer ya épidémie. Protocole, il y a isolement, instauration, il y a période d'observation sanitaire obligatoire, il y a 21 jours pour nos contacts où ils allaient avérés, puis restriction de voyage à l'étranger, pour nos résidents, tout va vendre où ils ont dans zone ils allaient affectés. Appui humanitaire, per infrastructure, instruction, et pesami na ministère, il y a affaires sociales, pe coordonner assistance humanitaire, na ba site, il y a déplacé. Parallèlement, accélération, il y a un chantier, il y a un centre, il y a un traitement, il y a proximité. Sur le plan épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, il y a à Salaki État, il y a 1100 cas, où il y a recensé 277 personnes ici à Koufi. Donc, il y a létalité, il y a 26%. Autorité urbaine, il y a ville, il y a Kinshasa, Daniel Bumba, pour naïe à Talisike, na ville, il y a Kinshasa, attaque à mon côté, ils allaient déjà signaler. Dans son mususu Sengel Koeba qui est rapporteur à l'Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli Ayambaki jeudi 25 juin 2026 dans le cabinet de Yamosala Mputu au mal exaucé aux albums acteur culturel peu lauréat. Il y a pris Filiga ambassadeur 2026. Il y a festival international du livre gabonais des arts héritiers Mapini. Mais pas si nous va détailler. Rapporteur ya Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli et Sengekeli Ayambaki jeudi 25 juin 2026 na cabinet ya Mosala Mputu Omale exaucé acteur culturel pe lauréat ya prix Filiga ambassadeur 2026 ya festival international ya livre gabonais pe ya ba art. Oui, azalaki accompagné na écrivain pe chercheur indépendant Bayowa di Mvwezolo kwa Tulendo. Oui, na séance, il y a restitution, il y a participation à Bango. Na 5e édition, il y a rendez-vous monene Oyo, il y a culture, il y a Afrique. Oyo et Salemaki na Libreville, Kobanda le 28, Kino le 30 mai et Utikoleka. Na rencontre na Bango Mputu Omale exaucé à Talisike, mission na ye na qualité ya ambassadeur Filiga 2026. Et Zali a renforcer ba passerelle culturelle entre République démocratique du Congo et Gabon. Annonça qui peut ba projet et belé à coopération culturelle et préparation entre Bamboka Nyonso Mibale, Nanzele à participation ya RDC na qualité ya pays invité d'honneur, na prochaine édition ya Filiga. Acteur culturel Nyonso Mibale ba présentant qui na rapporteur ya Assemblée nationale, ba distinction oyo bazwa qui na festival. Écrivain Bayouwa di Mvwezolo kwa Tulendo, yepe azalaki sacré na prix ya littérature ya art grâce na ouvrage na ye 7 jours na Libreville, présenté pe baptisé na occasion na capitale gabonaise.
boye nyonso bazalaki certifié na reconnaissance internationale accordé na représentant ya culture congolaise. Jacques Njoli akumisi engagement en faveur ya rayonnement ya RDC na nzela ya littérature pe ya ba art ba acteur culturel nyonso mibale po na bango ba remercier rapporteur po na ouverture d'esprit pe accompagnement na ye en faveur ya ba initiative culturelle pe ba kumisi intérêt oyo institution ya République démocratique du Congo azali kopesa na secteur culturel. Filiga ezali rendez-vous culturel annuel ezali kosangisa ba écrivain, ba artiste, ba acteur culturel ya ba mboka ebele ya Afrique pe ya diaspora autour ya promotion ya livre pe ya ba art ya dialogue interculturel. Boye édition euti koleka esalemaki na musée national ya Rit pe ya ba art pe ya tradition na Gabon na Libreville. Aprofitaki na occasion bayuwa Dimvwezolo kwa Tulendo encourageaki ba jeunes passionnés na littérature pe ya culture bayeba na ko persévérer na ba vocation na bango ya ko contribuer na nzela ya ba talent na bango na rayonnement ya image ya RDC na scène internationale. Pona mputu omale exaucé atalisi volonté ya kokoba mission na ye ya médiation culturelle entre RDC et Longo na Gabon na bit ya ko consolider to ko batela ba échange artistique pe littéraire entre bamboka mibale. Okiso ya badepute nationaux ya province ya Kwilu basengi riposte esalema na lombango liboso ya situation sanitaire ya maso na territoire ya Bulungu. Bona ndabate Liboso ya situation sanitaire ya pasi oyo ezali signalé na territoire ya Bulungu na province ya Kwilu kokesi ya badepute nationaux élus ya province oyo bazwi to balingi kozwa na gouvernement déploiement immédiat ya mission d'expert pour na identifier origine ya épidémie oyo ezali koboma batu déjà na territoire ya Bulungu. Bayambamaki epai ya ministre ya santé publique, hygiène et prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba. Baeli ya Kwilu batalisi préoccupation na bango pona oyo etali batu ebele bazali kokufa na ba village ebele ya secteur ya Nyadinkara. Boye bango ba plaider pona intervention rapide ya ba autorité sanitaire pona ko éviter aggravation ya situation. Na suka masolo na bango ministre a confirmé ba kotinda na lombango équipe d'experts ya ministère ya santé na zone oyo ezali touché pour na kosala ba investigation ya malonga pour kotala ba nouveau prélèvement biologique ba première analyse et permetaki déjà écarter hypothèse ya maladie à virus Ebola. Boye même ba recherche ezali kokoba pour na identifier avec précision agent pathogène responsable. Mobilisation oyo ezali kosala ma suite na alerte oyo ezalaki lancé et pa ya honorable Ilunga Openi Jacques, député national Eli ya Bulungu. Après kosala saisi et pa ya ba habitant ya village Mukulu Biala na groupement Ndui na secteur ya Nyadinkara pour na député national Ilunga Openi Jacques ba première alerte oyo eyaki et pa ya ba habitant ya Mukulu Biala na 14 décembre mobimba oyo ezalaki enregistré na espace ya 19 jours. 12 villages mobimba PD misusu bato bakufaki ba trouver refuge na localité voisine. Origine ya maladie oyo eyebani nanu te. Boye psychose to kobanga ekoti makasi na kati ya population ezali komema ba famille ebele balongwa na bandako na bango. Liboso ya gravité ya situation oyo Eli ya Bulungu atalisi ke azwaki contact directement elongo na ba responsables sanitaires locaux pour na kosala ba investigation na terrain, ba prélèvement biologique yango esalemaki na ba équipe médicale pe etindami na Kinshasa pour na koanalyser na ndenge ya malamu pe ko déterminer nature exacte ya maladie oyo. Informé na évolution ya situation ba député nationaux ya Kwilu na bokambemi ya président ya kokis na bango professeur Gary Sakata basalaki réunion na lombango pe ba saisir officiellement ministre ya santé na démarche oyo et même déploiement ya mission gouvernementale pour na appui à autorité provinciale pe expert ya ministère oyo baza déjà présent na territoire ya Bulungu pour na coordonner riposte sanitaire. Kokisi ya ba député nationaux ya Kwilu ba commissaire réactivité ya gouvernement pe implication ba autorité provinciale na gestion ya crise oyo ba eli ba sengi na ngambo mosusu population oyo azali concerné ba respecter na ndenge ya malamu ba mesure ya hygiène pe ya prévention oyo ezali recommandé na ba service sanitaire
na nzela ya action concertée ba représentants nationaux ya Kwilu bazali kosepela na engagement pe ko défendre intérêt ya population pe ko veiller que ba disposition nyonso eye bana kozoma pona kobattre la santé publique ya province. Vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba asilisaki mardi 23 juin mission économique na la province ya Chwapa na étape ya territoire ya Bokungu héritier mapine mi Fabrice Ndombi grâce poba. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a silisaki bongo mission na ye mardi 23 juin pour na oyetali mission économique na province ya Chwapa na étape ya territoire ya Bokungu. Après 11 heures, ya trajet ya Bokungu pour na rejoindre yango na canot rapide. Vice-premier ministre atalaki ampleur to ba difficulté ya mobilité oyo population azali komona état ya impraticabilité avancée ya ba route lokola route nationale numéro 8 pe baisse significative ya trafic oyo ezali observé et ezali kotalisa isolement progressif ya ba territoire ebele ya province na tournée oyo délégation ba kendaki pe na chantier ya construction premier bâtiment ya université ya Bokungu. Vice-premier ministre akutanaki na ba représentante ya Ligue de femmes ya Bokungu pe ya association de femmes maraîchères oyo bazali bongo na une 60aine d'associations d'organisations oyo ba présentaki ba besoin na bango ya ba semences améliorées ba équipement agricole pe ba matériel destiné à renforcer production maraîchère locale ba échange elongo na ba opérateurs économiques yango pe ba talisaki faiblesse ya activité économique locale absence ya ba services bancaires ba difficulté ya ba accès na crédit pe lisusu ba contraintes liées na transport pluvial pe lisusu principal moyen oyo ezali komemela bango biloko na région. Occasion wana vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba annonçaki que appui ya liboso ekozala accordé na ba association ba maman maraîchère na nzela ya mise na disposition na bango ya ba semences améliorées pe matériel ya travail. J'ai mis 11 heures pour partir de Boende à Bokungu, mais je tenais à arriver à Bokungu pour me rendre compte de la situation réelle. Il est évident que nous sommes ici dans un territoire où l'activité économique est très faible. Elle est vraiment très faible et cela se manifeste sur le pouvoir d'achat de la population, qui est également faible. Cela se manifeste aussi sur l'état sanitaire de la population. J'ai visité l'hôpital de Bokungu aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'il y a réellement de l'insécurité alimentaire. Mission oyo na province ya Chwapa et permetaki ko confirmer principal défi ya ba territoire et belé ya cuvette centrale oyo ezali kotalisa absence ya ba ressources pe de connexion progressive ya ba marché ba recommandation oyo euti na mission et kosala objet ya travail moko ya consolidation pour na élaboration et action pe ya suivi. Honorable Maotwene Elia Selembao akendaki koposer première pierre pour na kotonga pont na rivière Kalamu na quartier Ngafani. Christian Kiangebeni Igor Ntingi ba compagnie ki misala malamu ezanga kate kobota mbuma na yango nzete na nzete ayeba na kanambuma na ye. Honorable Maotwene Papa Selembao du les responsables azali kokoba se kokoba kosunga bana commune ya Selembao ba pesaki confiance ba tindaki na assemblée provinciale boyoka na sima ko kire rivière Kalamu bisika na bisika. Honorable Maotwene azali tango nyonso na souci ya komona bien-être ya bana commune ya Selembao akitaki yemoko en personne awa toza na quartier babengi Ngafani po na poser première pierre na kotonga pont oyo ekozala likolo ya rivière Kalamu po na relier sud ya Selembao pe ouest ya Selembao afin que population akatisaka na ndenge ya kitoko. Honorable Maotwene leader ya commune ya Selembao Papa Selembao azalaki accompagné na ba base na ya parti politique Alliance des Congolais progressistes de autorité morale Jean-Tiningo Bilambaka oyo honorable Maotwene azali pe cadre monene kuna bangonde ba accompagner qui est sur place tango akomaki esengo ezalaki makasi même ya population environnante ba tondi samaki ne sengo komona ke tango nyonso molobeli na bango azana souci na bango. Honorable Maotwene alekaki pe aposaki première pierre pomoko ya plus de 13 mètres et kotongama awa pona kosunga population bazala na esengo ba vivre na kimia ndenge yemoko molobeli ya bana Selembao du les responsables honorable Maotwene alimboli lelo tojaki malamu ya poser première pierre pona botongi ya pont na rivière Kalamu
Simako Kire 6 km ya rivière Kalamu année passée et banana qui mvui diti na long clair to monaki que population na biso so imbule beti bazali na difficulté à retraverser surtout bana classe de barozela timbule kosila tamsi mukolombe aki classe té to monaki eza malamu te musato sala ki ekomela kola ngambo pona biso na mukie tozana ngo to libino no to kotika population ko te ko souffrir boité debo moni biso lelo to ye ko poser première pierre pour musala ya construction ya pont ya longueur à 13 mètres et largeur ya 1 mètre demi banda et tozo profiter de l'occasion oyo ko senga na gouvernement central na provincial ba ko repenser na babita na biso ya el oyo ko tongela ba ba de berge ndenge tongama na stade côté na Kalamu côté à stade Tata Raphaël et ko sala mutu ya malamu pour la population oyo loko la lobby to kinaki match ni na Portugal oyo nyoko la ba payer belé to profiter de l'occasion oyo na chengo tozana ngo na ambiance tozana ngo président Fachi au cancer population à Selembao au tongela biso ba miro ebongi pour bateau yo ba ko vivre paisiblement et sikala bango et puis Selembao ko développer boko ni makina Selembao de toza botaka kana nzela moko 24 novembre à part yango to ana nzela musuti mais au moins na ba commune mususu fi ba axe secondaire ba to tongela bango lisumu ni biso to sala. Voilà autre osenga yangwana. Bosimba pe boyeba ke esengo ezali makasi na bana ya Selembao pamba te pont oyo ya 13 mètres ya longueur et correlié sud na ouest ya commune ya Selembao awa na quartier Ngafani esengo ezali makasi population azali ko beta tolo tango nyonso pe alobi soki honorable Maoto nete nani lisusu azali te kaka ye moko. National de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP n'a poussé va procéder qui jeudi 25 juin na soutenu hôtel na remise de notification na ba première bénéficiaire ya régime complémentaire ya SENSAP pour le détail et on a Igor Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Toujours Nabokambe Minaye Moko, le top manager junior Matamelanga, va organiser qui jeudi 25 juin 2026 na Sultani Hotel na Kinshasa, remise ya ba notification na ba première bénéficiaire ya régime complémentaire ya SENSAP. Cérémonie Oyo et Salemaki na présence ya vice-premier ministre ya ba fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa, ba cadre ya SENSAP, ba généraux ya la police pe ya FRDC, koba kisaba invité ya ndenge na ndenge. Cérémonie et bandaki na présentation technique ya régime complémentaire na Sima Yemoko, le top manager DG ya SENSAP junior Matamelanga azwaki maloba et paiwapi atalisi ndenge et sali déjà 3 ans depuis que gouvernement est engagé réforme moko structurée pour na lancer régime complémentaire ya sécurité sociale conformément na loi numéro 22/031 portant régime spécial ya sécurité sociale oyo dispositif nango ezo reposer na mécanisme simple pe transparent coût ou bas cotisation prélevé ezanyo se placer pe accumuler na ba compte individuel ya chaque agent oyo eko permettre na retraite complément oyo ezala additionné na régime de base kopé sa pension moko globale significativement améliorée pe souka ya carrière ya agent public de l'État ezala na hauteur ya banvula na ye asali mosala kosilisa na ye maloba directement vice-premier ministre ya ba fonction publique Jean-Pierre Liaou atalisi ndenge gouvernement a décidé retraite ya ba agent public de l'État ezala bongo digne. Moment fort ya cérémonie oyo ezalaki marqué na remise ya ba notification na micro ya info lingala bolanda moko ya ba bénéficiaire ndenge atalisi esengo na ye. Ba réforme eza malamu na SENSAP. Ba réforme sociale ezali vraiment malamu. Ya eloko toza kosenga esuka kaka na esuka kaka prendre na bambongo ya régime complémentaire te. Donc sécurité sociale il faut afungola pe mwa makambo mosusu
oyo ekosunga bafonctionnaire oyo ekosunga baretraité babénéficier notamment makambo ya maladie par exemple ma baréduction mosusu na bisika mosusu ndenge toza komona mpe na mikili ya mikili mosusu. Na kosukisa directeur d'exploitation ya Sensap Yannick Mavita atalisi boye. Non mais en tout cas baza surpris agréablement parce que ça est malamu yango esala mwana ndenge belé parce que ça va autour ba capitale unique okozo mongo na mbala moko exemple ne batu bazu ba misusu ba comité na 16 millions de francs congolais alors que basali kaka 2 ans na régime. Alors imaginez pour un jeune au sala lelo a gros la 20 ans de carrière 30 ans de carrière ba bo m'appelle ba mbongo ba gros sur ma mapango. Soki boye bakate Sensap ezali première institution publique na RDC certifiée. Sensap tous solidaires, tous bénéficiaires. Na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula population baza ko souffrir makasi na likambo etali érosion banda ko batu vraiment ekei ebele bona batelo on a grâce poba. Likambo etali érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayeba na kosela bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandako oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babetaki tokuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandako to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemins tena kende kotoke pa ya bato sans pour autant kotoke epa ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais l'air boko bunda bosali cotisation to basaki to banini na ba salaire maigre to zanango okomona pe mbule eye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo ko kapeli susu ko cotiser poto finika libulo ezneti biso moyen to déplacer ezate tala ba age to komi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini alors odie kena kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebité soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te toza na ba érosion toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand to koza na place à ko bimela te ya to zaki ko lele pa ya président de la république ayoke la biso mawa Tobanzi kembela ya population ya Kimbondo, Ngomba Kikusa, champ de tir, Nangali mape na Mongafula, et yokani epai ya ba autorité, bakosala makasi pona kosala misala, enfin que érosion oyo ezali kolia banda kuna bango lokola ndenge bazali kolia nguba, eye bana kosila pe population avanda na kimia.
totikala kaka na masolo ya sensa pona kotalisa bino ndenge directeur d'appui pe coordination des agences ya sensap mwana mboka David Miyigo a représenté Kibongo DG Junior Mata melanga mokolo ya jeudi 25 juin kuna na Halle de la Gombe na 3e grande journée d'échange intergénérationnel. Décoration oyo eye ko saluer ba brillante réalisation accomplie sous le leadership ya les top managers ya sensap DG Junior Mata Melanga depuis azwa fonction na ye na fin ya année 2022 et pa yuapi a consacré gouvernance fondée sur vision, innovation, proximité na ba assureté pe amélioration continue ya qualité ya ba service na cadre ya réforme ya sécurité sociale impulsée et pa na ye moko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe mise en œuvre sous la supervision ya vice-premier ministre, ministre et fonction publique, modernisation, administration, paix, innovation du service, son excellence Jean-Pierre Liaou Eboa, autorité de tutelle ya Sensap. Au cours ya période Oyo, Sensap a s'illustré na dynamique ya transformation Oyo ezako marqué notamment extension ya réseau d'agence naye, modernisation ya ba processus ya gestion, renforcement ya gouvernance institutionnelle, amélioration ya qualité ya ba prestation offerte na ba assurité pe lisusu intégration na portefeuille ya conférence interpanafricaine ya prévoyance sociale si presse na mokuse avancée majeure oyo ezali ko renforcer positionnement na ye parmi ba institutions africaines ya référence na matière ya sécurité sociale na ko recevoir ka distinction oyo directeur d'appui pe coordination ya ba agence ya Sensap mwana mboka David Miyigo a exprimé au nom ya directeur général ya Sensap les top managers Junior Mata Melanga profonde gratitude na ba organisateur pour na marque de confiance pe reconnaissance a réaffirmé engagement ya Sensap ya ko poursuivre avec détermination mission ya protection sociale ya ba agent public de l'État na respect ya vision ya chef de l'État ya kotonga administration publique plus performante, plus solidaire, et davantage oyo ezali ko tourner vers bien-être ya ba citoyen. Nouvelle distinction oyo ezali ko constituer encouragement supplémentaire pour na ensemble ya ba équipe ya Sensap na ko maintenir cap d'excellence, innovation, pe bonne gouvernance na service ya protection sociale na République démocratique du Congo. Sensap tous solidaires, tous bénéficiaires. La couleur religion au Sénégal, que centre évangélique et la parole éternelle, la borne bandal na bokambemi. Ya révérend pasteur Kalika Senda, baza koko bamilulu na bango obabengi bongo joint la main de compassion. Joint la main de compassion arrive. Joint la main de compassion ezoya. Joint la main de compassion está vindo. Hello somebody, GMC is coming. Joint la main de compassion iko na kuya. Gonge kokiye oyo vreme zali tango ya bana na Nzambe. Centre évangélique, la parole éternelle, la borne bandalungwa, na bokambemi ya révérend pasteur Kalika Senda, babengi sibino na milulu minene oyo babengi yango, joint la main de compassion, JMC en sigle, bana na Nzambe, joint la main de compassion, ezali moment kitoko oyo bana na Nzambe, basanganaka, pona koyoka liloba na Nzambe, ko bondela, pe ko gumba melakolo. En tout cas, il y a 2026 oyo ezali nde somo po mama na likambo nango ezali la saison de l'élargissement et pa iwapi basali na Nzambe ya nguya bako défilé po na kote ya liloba na bomoi tozali bongo na pasteur Bernard Fwamba ya Mirek Lubumbashi toza na docteur Daniel Kawata ya Omoneri PPISG toza na pasteur Joseph Bondo ya la borne IPN toza na apôtre Roland Dalo ya Philadelphie pasteur Gislain Lukunku ya Belgique pe hot ya Milulu ye moko pasteur Kalika Senda bokanisi esili non JMC ekobanda mardi 7 juin kino mardi 23 juin kuna na temple ya la parole éternelle oyo ezwami na avenue Kisangani numéro 52 13 référence virage à Solongo na commune ya Bandalungwa et bon
bongo mokolo ya mercredi 24 juin kino vendredi 26 juin mama na ngai ye bakozala na mobange na campagne d'évangélisation kuna na stade Vélodrome nyonso ekobanda kosalema na ngonga ya 16h30 botu nanga nini clôture ya JMC ekosalema na mobange na kiliti ya action de grâce mokolo ya dimanche 28 juin kuna na temple ya la parole éternelle na commune ya Bandalungwa boya ebele po ezalaka moma kitoko oyo kolo amimonisamaka soki oyaki kao okobima oke bokolo azalaka vraiment au rendez-vous ngai na kozala yope kozanga te tika na yebisa yo sekele la prière change les cours de l'histoire. toloba nini protiva pesa kotopoto kitoko atoza mukolo soko meli yango problème eza te Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abelaka te, alembaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko, ninyo esake. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap. Bonsoir, quel journal pour le peuple ya vendredi 26 juin 2026 yangoyo et comme il a souke pas nazaki vraiment na esema makasi ya représenter les bino yango soki bosepela ki nango bopesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo azalaki bongo na édition papa azalaki assisté et pas ya grâce poba na sima caméra to azalaki na Igor Tingi montage et sima maki na Fabrice Lundombi Christian Kangebe ni pe Igor Tingi journal la peuple ezaka supervisé père Etima Pinimba ndeko bot kala malam au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.